Bon, musique na biso de salaki on a bon mbongo te, eza po na kopata message, mais na ko gagner eza likambo ya mbongo, mbongo yango sikoyo yaka na nzela nini? Konsango eloko tona to pesa ka pasi po eza na bakongomani babalola message soko tali na ba classe oyo biso totangaki, balakisaki biso même tate ya Yesu, mais na bakongolais basali eloko moko ezalaka te, babimi ntango basali batangi bakelasi baye kochanger message, donc bachanger même Jésus bakomisi ye lelo biso toyebi nga na yo lelo, donc alongwe mpena fils ya Joseph epi na mwana ya Maria na baexamen biso tosalaki tala niveau oyo bakongolais bakomaka nango wana moye kutenda po teza te po eza mpena makambo ya salite na spiritualité kopesa moto likolo to nayebi te soki makambo wana ezala mbango ya Nzambe te komiki mbango aza moko oyo bango oyo kolo mokili atindaki na nzela ya Congo mpona kolongola biso na pasi oyo biso tozalaki nango bokota na bapalin badiaspora bokota na bapalin bakombata bokota na palin bacongolais boza monde entier na 5 continent mokili mobimba bosabone na Congo Dialogue info ya sur eye kopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso bacongolais toza na monde entier tosabone na Congo Dialogue info esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe matondo mingi ngai mokombo na ngai ezali Tata Congo naza mpe moko ya bayembi na lisanga oyo babengi Duka Congo orchestre yango nde tozalaka nango epuis na lisanga oyo biso tosanganaka lokola Kitwadi biso nyonso toza bakongo poso kotali chiluba nde eboti Kongo nde eboti chiluba eboti swahili eboti nyonso tu wana yango tolobaka ke nous sommes bakongo donc toza bakongomani yango wana ya babike Kitwadi Kitwadi ezali lisanga oyo Fuluzi Kimbambo ayaki kobundela na 1921 yango abengaki Kitwadi oui po lisanga na deja mundela sa panzaki yango mais Fuluzi Kimbambo nde ayaki kobundela yango na 1921 mpona kozongisa baindo tozonga na nzela na biso epuis ndenge tozonga ntango oyo biso tozali nga na yo ndenge tozodeklare parti ya mabele moko songolo ke bakangi yango epai ya bato te mais liboso ezalaki nde Belgique nde moto akangaki yango to mpe mundele moko ye nde moto akangaki mboka oyo mpe achangeaki yango kombo achange na province oyo ya biso donc achange na république na biso espace pour la protection. La session de ce matin, vous obéissez. La protection, on a dit, c'est la protection de l'État. C'est la protection de
alors c'est là la carte de l'association la bino wana côté biso ni message de pesa na kati na kati ya bachanson wana biso tokanisaki ke église lokola to église de réveil elingaki kolongola bayindo na likambo tozalaki nango me tomona eke esali eloko wana te yango biso sikoyo tozwi ta ya koreveille bayindo na place oyo biso tozali différence ni entre l'église ya ba oyo moyo lo ba oyo de bile bela kita ba comment kita ba yindo kita mindele différence ni entre différence ezali kaka entre église oyo toolobela to mpe oyo ewuti libanda na oyo ezalaki donc église ezalaka internationalité ezalaka nationaux oyo ewuti na mboka na oyo ewuti libanda yango nde mpa kaka différence ezali omonake mindele baasambela tokuzame eza non mindele baosambela tokuzame tobatiki nzambe makasi alors biso nzambe na biso ozobaske eza non non komoki mbango ya nzambe te komoki mbango aza moko oyo bango oyo kolo mokili atindaki na nzela ya congo mpona kolongola biso na pasi oyo biso tozalaki nango nde tomonaki baprofete batémoin de jehova bayaki ndenge moko mpena bapene baya bon wana masolo wana biso toyebi te mpo wana ndenge nalobi noke bonzambe ezalaka internationalité biso toza na masolo nde oyo ya nationaux na kati enoke ya libanda mpona libanda bango baza systeme eyaki lokola ONG mpona koyebisa bien bango ntango bayaki bakutanaki na gouverneur na biso basengaki gouverneur biloko oyo esengeli bazwa na mokili na biso bango mpe bazwaki yango siko bango bayaki na biloko misato baye na biloko lokola ekole baye na église baye na hôpital nde yango biloko oyo bango bayaki nango mais sikoyo koko mpe apesaki bango biloko esengeli oyo bango mpe esengeli bazwa omoni bango nde bayoki babeke biso bakuti biso na mayele bakobakisela biso mayele donc nde omoni nde batangisa biso na ndenge mpe toleka nango ntini ya tembo ya lelo okomona l'église na biso mpe l'église na biso bapaster na biso ya libo ekokolo na biso l'église oyo otamela babimisio ekokolo na eske babiloko wana ebomaka na ese na kala mpe baprofete na biso wana bandaki kosala tokosala malilo matoto mingi mopanzi sango eloko mpena tokopesaka mpasi mpo eza na bakongomani babalola message soki otali na baklasse oyo biso totangaki balakisaki biso meme tate ya yesu me na bakongolais basali eloko moko ezalaka te babimi ntango basali batangi bakelasi baye kochange message donc bachange meme jésus bakomisi ye lelo biso toyebi nga na yo lelo donc balongwe mpenza fisi ya joseph epi na mwana ya maria na baexamen biso tosalaki tala niveau oyo bakongolais bakomaka nango wana moye kutenda po eza te po eza mpena makambo ya salite na spiritualité kopesa moto ligoro to nayebi te soki makambo wana ezalaka oyo baasala lelo na biso yeba eske vraiment eza mamasolo nakobisa motu ligoro na nzoto nakobisa motu abisa motu lelo nabimaki oyo eske vraiment natemo wana masuwa bayaka baki bavita bayaka batota likambo somona kati ya eloko moko wana kati matondo mingi biso eloko tokamoni kaka na bango eza mpenda ke bamama na biso oyo lelo bayambi message to mpe oyo basambelaka bazosala makambo oyo bamama kimpa basalaki te mpo bamama kimpa babundaki na kotelemisa kobunda milimo mabe to mpe ya basinya mabe elongwa omoni batelemelaki mboka mais biso lelo tokomi kosambela mpona bafamille epa ezopesa pasi
Bon, lelo wana nayebi te ngai mpe elekelaka ngai nayebi te parce que ya solo nakomona boye mwana wana akuti nde epai na ye ye nde moto akadre ye bon sikoyo soki aleki na temps oyo babe eza wana meleki ye na kikala te me ndenge tooloba lelo boyo soki lelo eske ntango babetaki nzembo wana bazalaka na ye mbongo bazwaki wana na mbongo oyo lelo mwana wana azondwa eske ekokani yango tooloba na ndenge wana nde tooloba bon misiki na biso tosalaki wana mpona mbongo te eza mpona kopata message me na koganye eza likambo ya mbongo yango sikoyo eyaka na nzela nini matondo mingi atuka nazwi mwa ndingisa pai ya kopanisango komona lisusu ministre ya culture matondo mingi napesi yo mbote epai ozali mokonzi efale nde kolandelaka mpe neti mpona biso bato ya se boye koyeba ndenge nini tokoki komata po tokokende liboso antuka eza mpasi mpona miziki na biso oyo tokoteka yango epai ya ndani toteka yango epai ya ndani nayebi te na banzela na bino wana bolobaka so ba youtube wana mais biso tomonaka na biso yango te me nzembo wana sikoyo esengi mpo baregistrement bayeba yo baregistre yango awa te na poto poza na libero ya compte banini nga bona na mboka wana na kete naosane tosala ndenge nyonso me lifuti nango tomonaka te esengaka kaka fo koma kuna message nakoki kopesa kaka oyo toza nango lelo ezaki minduli album ya sika ezokoya tatane mpongo tolendo esengi moyindo nyonso alanda yango mpo ayoka yango kala mingi te nde tozokotia yango sur le marché bon eza album na biso jusqu'à présent ebima nanu te mpo tosala nanu mpe presse boye te ndenge ezalaka mais tobakisaka kaka banzembo mais sikoyo tosali sikoyo 3 susu na oyo tobakisi ezobima awa na fin ya mwango non na ekoti na internet te tozwi te kosisa ekokota oui soko obetika tuka pongo nde omona biso numero telefone ezali eza 049 19 19 1 049 19 19 1 eza mpe kuna message ya soki ekozala te po tokopi na suka te oui eloko tokosenga kaka ke atuka moyindo nyonso azongela oyo ye nde tolobi wana bonzambe ezalaka internationalité ezalaka nationaux tosengi mpenza ke no unité ezala na mboka bachef coutumier oyo nyonso bayebi masolo bavanda mpona kolandela mabele batingaka te message na nango bayango oye na société basociété pele boyokanisa te tokoma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te
ekoma lobi mwana bimi fase akimi ndako mwana komi na balabala mwana komolaya na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo ezala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tcha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue osaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux te